La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de Santivi, la collecte na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonsoir bamoureuse na ngai bozomona shot na biso ya ndeko na biso bakwa angola na loba kaka Éternel du food store yangoyo babi biloka fresh eyaka chaque mercredi babi bangai tellement que lelo la star a relaxa mino repas ya ngai na ko soma ngai na nga awa ayosoma ngai na nga awa ekosala nga bien makasi mingi yeba ndeko na ngai toza na shop moko oyo ayebi kaza intéressé ayebi ke place la star asomaka ngai na fresh contactez toujours na numéro ya bandeko na kozanga te akopesa mino numéro ya ndeko na biso ya kolo shop oyo voilà basafu mpe yango oyo bambisa okauka yango oyo oyo tozosomba basusu yango oyo babi lelele kudia babi lelo ndeza nde lelo balobi tozali na shop na biso bakwa angola so bakwa bangola bandeko na ngai yo kotaka mbongo wapi epa mondi soki lelo ozwi problème kaka kwa angola nde moto ayaka kocontribue na yasi na oloba eloko balobi lelo nde ezali mercredi bangainga na biso ya fresh yango oyo babi la star abona ye kolia bangainga oyo ekauke mpo bandibu yo moto oliaka bangainga mpo bandibu ndeko na ngai baki moko mosusu okolia biloko bakosho me yo oyebaka te babi tozaka na shop na biso moko l'Éternel dit food store babi ezali na West Green oza West Green eza na West Green bandeko na boye ebele biloko fresh yaka chaque mercredi oyo euti directement na Congo babi lelo biloko bidia bantu babi ngainga yango oyo na bose te bandeko na ngai toza na mbisa kokauka balobi yo lesaka kaka papa kaka ba take away yo lesaka bapapa kaka biloko bandibu banganga bandibu oyo baolesa bino bandeko na ngai eza matita bakosho oyebaka te yango ntongo oliaka ngai ngosisi libumu pasi mais toza na shop na biso moko l'Éternel dit food store eza na West Green babi bandeko na ngai boye ebele babi oyo masinda ya Kongo yango bulukutu so bulukutu bandeko na bokomprena mpo na accent la star dans la moins difficulté accent oh bulukutu bandeko na ngai na milika poussière okanisi kaka Kinshasa yo ti lelo mela kaka ti kaka ya bamindele bandeko amoni ti o ezosukola barin ezosukola mokongo secret ya la star eza na bulukutu yo moma la star aza na libumu te yo ti oyo bandeko na nga ekitisaka libumu balobi boye ebele bobenga chaque mercredi bandeko na nga bandunda fresh bangainga ya fresh bambisa okaka fresh bamungusa fresh nako basu nini bambila ya fresh nyonso tozongo kaka na l'Éternel dit l'éternel so tote bandeko na ngai makayabu na biso yango oyo bitoyo bandeko na ngai oyebieka lingaka papa olingaka fiancé biloko olamba yango oyo toboyi basoso apete nyonso tu bito yango mwa ngaingo otokisi yango na mwa makayabu balobi vedi ke papa ke avandeli esika moko babi makayabu ezali basoso yango ezali bangolo yango ezali bandeko na nga babi akudia ekeseni boye ebele bandeko na ngai tosuteli ndeko na biso toboyi jour akufu boletela nga uniforme c'est le moment yango kotela nga 10 francs jour pose un problème mbongo eutaka na shop ndi bouteille na asi na lobe eloko babisou à toi à suivre. Merci. Toza na njombo na biso na biso okauka yango tokotia yango na matembele siku nakomi kopona yango ondeko na nga ngai nge bomonaki nasomaki na shop na biso Éternel dit food store yango yo na sokoli déjà ngai nge naza déjà kosokola bien mpona wela temps
mbisa okaka na biso pe yango na pognon déjà pona wela ta donc tomate na biso to saleli tomate ya mbuma oyo na tomate ya mbuma na sali bandeko na nga na niki yango déjà pona ko welisa ta na niki tomate ya biso na mbuma na kata nganya na biso ya musaka na kata nganya na biso bandeko na nga tokotia musaka oyo na utiliser musaka oyo be épices bandeko na nga na kotia na be épices mingi te na kotia kaka ai na mbuma oyo donc bilo na wala bilanga yango na compliqué on te pas ma jeune fille ma benga bila star est-ce que balamba nganga batla sous mafuta na tia mafuta lisusu bien tem c'est OK na ko sala vidéo mo vite fait bon moment na ndeni na ko sala yango yo na bi jeune fille otala na boké bino surtout comme ça na bani ko tia na moto. Merci pour le bande comme vous la vidéo bo aimer déjà vidéo et vous sala biso bien makasi. Fourni le chaud na nga. Nanga boye be vidéo et ça la biso bien makasi mingi yango yo na kati ya njungu na biso bandeko na ngai na kocha monini yango musaka na biso yango yo ngangi na biso tellement que na sokola ki yango déjà na kocha ngo minene boye te ekoluka na kata yango donc na kokata ngangi na biso. Merci beaucoup na jeune fille na biso ya 18 là qui intéressé mingi ya ngai yo na baki na ko filmer na osala mo ngai moko ya vite fait au moins basala ngai et yo moni na kati ngai faut assurer que osukoli ngai na o bien oza ngai ya fresh na somo na internet di food store za na West Green bilo na bango ya ka chaque mercredi biloko ya fresh bandeko na radio bomoni na video liboso nde nazali na kati ya shop wana azosunga ngai na ngai yango na wakata ngai vous s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV. Donc ça la décidé. Merci beaucoup na support na bino. Merci beaucoup na ba remarque. Merci beaucoup na ba idée. Nzamba lola sala biso bola mingi. Aibe kazana lisolo lisusu bandeko na ngai ngati sala star. Tozana ka pona comité na biso ba kwa Angola. Tena ba kwa Angola bandeko na ngai ezali ba congolais na bangolais biso tozali moto moko na sina lobi eloko place wana ngena ngana wana zo kata katano okoki na opo cheno penga inga bon mais ngana préférer na kati na ngabo lelo repa za inga na musaka tokotia ngo mbusu. On a déjà mis na biso na kata ma elembaki na pognon déjà siko na komi na area action merci beaucoup na oyo 8 ans partager image et au ça bien. Quand on dit que j'ai fait 18 ans pour benganga abima bi analanda ba vidéo na yo naza besoin na la banganga na musaka na yebite basala ngonde ni ba makocha sous mafuta huile bien ndeni na si j'ai une fille na biswana no zela no move my camera la si j'ai une fille na biswana zela na kolamba ngai pona yo kaka bon omuna na konga na biso fresh ole mo ko mona ngai ya Kishasa gana biso yango yo
nakozwa sikoyo nini nanga musaka nanga oyo donc nakotia musaka mibale mpo supu ezala makilo nazwi musaka na nanga oyo nasombaki na Eternal G Food Story eza na West Green nasangisi ngai na ngai na musaka chaîne fitalanga bien nasangisi yango musaka lisusu apo ekoka mwa ezala mwa kilo nasangisi musaka na ngai musaka etikali awa nango na ma miso. Merci beaucoup Nandeko partager déjà et écoutez rien ya cette autre sunga bandeko oyo tutarola mbaka bazomona yango na page na onesco de sunga. Merci beaucoup na soutien na bino Bill Gates. Merci beaucoup Balobi, Christopher Songo, Fondation Nakata Mabia Star TV. Tena sisi bandeko nanga nazwi tomate nanga ya mbuma na matungulu na nikaki na sangisa ki déjà pe na wela ta na sangisa on awa. Tina na sali pour moi rapide pas jeune fille na biso aza na facilité ya ko karande na do sala na sangisi tomate nanga na sangisa on awa. Sangisa on awa. Sangi tomate na biso awa na yekozwa na te feuille nanga yango yo na te pe feuille et ça la rappelle bien na zui ai nanga oyo na te ai nanga ya poussière na kotia na mesure na te ai nanga ya poussière nazui muscade nanga oyo muscade à poussière na te de la muke pona kochaka ka solo tomba che bandeko na ngai na kotia na mbisa okauka te na kati na kotika yango vuma ebela na etoka mwa muke na sima nango na ye kotia mbisi ya kokauka mbisa okauka na biso yango yo ezozela biso poto ebandeni ya kusala yango ngai o bande kuna somba ki on a l'Eternal du Food Store yango eza na West Green yango numéro de téléphone na bango pe yango yo ba arrivage eyaka chaque mercredi biloko ya fresh. Ye bande kuna ngai bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV ba ibo ozala décité ayebi kaza na repas moko ya bien okoyi ko benga na numéro de téléphone eza wa bande kuna na WhatsApp o expliquer la star lamba report pour la bana na biso ekosunga oyebi ke paza na lisolo ya bande kuna ngai contactez toujours nga pourquoi pas peut sanga lisolo to partager ezo edenga na kati ya Mabia Star TV. Ye babi merci beaucoup na bande ko bozotala merci beaucoup na bande ko bozo soin de près de loin babi lubunde yango yo babi mona 18 ans asengi ngai abi la star like sanga how to cook ngai. That's why I show you how to cook ngai my darling. I know tell la vidéo oyo this is a easy way ya kolamba ngai on a la kiso vite fait tant ozolamba ngai na yo kotia mafuta te pamba te musaka eza déjà na mafuta nango okorocha mafuta oil te ni mafuta mbila da musaka ndenge eza déjà na mafuta na mocha nini ezate sikoyo bilo na biso yango eza na moto awa yango to fini comme sikoyo
tozozela sikoyo etoka. Bandeko na nga oyo omoni galinga na biso sikoyo yango etoki yango oyo galinga na biso yango etoki galinga na biso yango omoni ai sikoyo papi Chesko alobaki yo papi Chesko mokudi na Paris alobaki ye so olambi galinga na mosala ezalaka kilo te nga nayebi biso koma kolamba ekeseni na dedi biloko epai ya Vita epai Olivier Vita na dedi ngainga epai ya Vita epai Olivier Vita na bandi kotia kipe magie na nga une fille, j'espère que mon balamba ngana musaka to na chango na che mafuta mbila te mo tuna so bataka mafuta mbila bataka mafuta mbila te yaya me batuna kaka na dedi biloko babi na Olivier Vita na kata Panama na dedi biloko na yo papa bon appétit déjà hein. Bon appétit na ba moto so alandi oza na line na pesi ba bon appétit na bino na jusqu'au mungusu nanga oyo on a sala ki de mona odia na check eza déjà olemba na sangi so mo déjà pa matin na poni déjà mikoa mungusu te kota wow babi lelo to kolia to kotonda babi wani na soutenir la star bandeko na contacter toujours ma bien star na numéro ezana vu que la star na soutenir na micro na soutenir yo na caméra et puis na makasi mingi siko nganga na biso yango bandeko na nga na balola ngo mandambo voilà. Nganga na biso yango bandeko na ngai totika mosusu etoka lisusu topesa yango ta yaya nayasekola na video oyo comprendre neti mama alambi natie liboso ngai na nga natie mosaka natie ai na nga bomonaki natie matungulu na tomate na nikaki na ngai yango na ngai te monana yango natie na kati sima nango naye kozwa ntango etoki naye ozwa mbisa kokauka na sangisi mbisa kokauka na sima nango yango moni natie kipe magie na nga natie 5 kipe magie na nga eza salipa na ndenge ozolamba biloko ebele bie moke yango wana po totika ngo etoka po toyeba suite efe nango na dede biloko oyo balobi na Olivier Vita na kata Panama repa oza pona yo mango za musika me tala kaka like video aime video ko sala nga bien makasi mingi totinga na biso suko etoka fini que on suko ezo monta etoka na biso toka kaka ya sandra monga nizotoka adoka po aimer video nazela mai ekita moke nsima nango tokangi moto tokangi bien ya sandra moni ti ezotoka ntango ozolamba faut assure que place ozolamba oclean babiloko na yo neti mama yango na clean déjà place nalambaki
kana kati ya biloko moni etikali eloko te na kati ekosunga yo pe oyo natie papier na nga mingi nasalaka mingi boye soki nasilisi nalongoli yango po te ezwanga mosala mingi te biloko soki totoka bongo tomona ndenge nini ezosala voilà epa na biso ebeli epa na biso ebeli tosilisi video na biso. Merci beaucoup ya Sandra na ndenge obengaki nga otuni nga mama ndeni balambaka ngai ngai banganga na biso ebeli voilà. Merci beaucoup na famille au Bolandinga de près de loin tikete nzamba lula sala biso subolamu soki ezoye lelo na butete tokoya lisumba la sima biso batevela bino ya kolakisani tokoki kolamba ya kosala ata mwa repas moko boye oyo basheni fi babengana sala njeni fi na biso komine Sandra yeba mboka zali atungani balamaka ngai bacha mungusu na musaka esi batekako mafuta mbila be batekako mafuta oui ngabi te yaya zela na kolakisa yo yango nalakisi mwana na biso Sandra. Merci beaucoup na appel na yo esalaki nga bien makasi balobi lisusu bandeko na ngai oyebi kaza na lisolo obengama bia Star TV oyebi kaza intéressé aux assurances maladie d'assurance à vie contactez toujours un numéro de téléphone ezali WhatsApp bandeko na nga nakosanga te repasser bino numéro ya ndeko na biso Yannick assurance so bi Yannick assurance bandeko na nga ndeko na biso moko akwa Angola komune Yannick azosala na compagnie wana za compagnie ba congolais te bandeko na ngai ezali compagnie ya bamindele ndeko na biso Yannick nzamba asali grâce à salaka na compagnie wana yango ebi kaza intéressé bandeko na nga benga numéro ya téléphone ezana eza na WhatsApp na osanga te repasser bino numéro ya biso Yannick a plus publicité et les kaka avant na banda émission. Merci beaucoup na ba mourir merci pour la mauvaise nanga ripa na biso yango esili yango merci beaucoup pe lisusu na bandeko oyo nyonso tout oyo bazo sala mo ba remarque nazwaki remarque moko mbasi mato na lambaki babi la star o sala vidéo ata mo rouge ezate za kozola mwa mo eleka makasi mais fan moko alobi la star ata kozola mataka ata mo rouge sala mo bien ou bien on nous donner sengote moi le na tie rouge ba ki ba remarque na bino moi ba aider bo ba sakata ma bia Star TV na zotala na zolande lango puis en plus na salle la kayango. Merci beaucoup na moto senga remarque bongo merci beaucoup na munusa na ligne et mes vidéos tu commentaire bien et ko sala biso bien makasi nganga na biso yango yo to continue tout monde soupe na biso eza makilo o senti makilo kwa nganga Kishasa et lokola musaka ya kin voilà yango to deli biloko balobi na Olivier Vita na kata France de la Star a deli biloko epana yo tableau na biso yango ebeli nango na biloko bandeko nanga comme sokolela ngo pe pizza na to pe na device na lobelo ko place okokolela ngo pizza okokolela ngo chicken chips comme sokolela ngo nini babi ngo nini lipa soki po biko za mutu moko kolia lokola la Star osakani nango na fufu et kosala ope bien makasi mingi. Merci beaucoup kolandi biso nganga na biso yango ebeli nango déjà nganga na biso yango ebeli. Merci beaucoup na bamourir merci beaucoup na bamourir so botali merci beaucoup na ya Sandra obengaki mpona kotuna mama basalaka ngai na ndenge nini est-ce que babakisa su mafuta yaya moni na bakisi mafuta te ozaka mafuta yango ya mosaka yango ekomisi biloko boye. Merci beaucoup bandeko na nga babi bosabone masifa na china mabi ya Star TV tomoneni mbala ya nsima nzambe alola asala bino bolamu nzambe alola akuta bino na posa mitema na biso bye bye. Babi shop na biso yango bakwa Angola babi l'Eternel food store babi bandeko na nga ezali na West Green babi bobenga bobele ebele
adresse azo bakwa ngola okozala jamais numéro ya telefone ya wana mobengi numéro ya telefone bokozala ndeko na biso ye moko ya personne akozanga te ya koyamba merci